magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Zoé Kabila va destituer na ma fonction de gouverneur de la province ya Tanganyika balobi incompétence eleki pour na élu provinciaux. Zoé Kabila aza incapable ya ko défendre province na bango comme il faut. Bacha mutu ya sika oyo ayebi koloba oyo ko défendre pe ko sala politique ya chef de l'état malamu na ba oyo ba pousser argument que gouverneur azaki sur place selon certaines opinions ba lobby que presque 100% ya ba gouverneur o ba destituer awa na République démocratique du Congo bazala présent na salle bazala pe sur place na édition lelo bokolanda réaction ya ba kinois à propos ya dossier ya ndenge makwesi Zoé Kabila oyo azali sous gouverneur ya Tanganyika selon assemblée provinciale. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promettre institution universitaire nyonso ezali public que bakozwa connexion gratuite ya wifi pe suppression ya basilabus et salemaki bongo lobby tangu asalaki visite na ISTA pe na INBTP wifi oyo ekochama grâce ya ba redevance oyo ezali kozala collecté na auprès ya population oyo ezali kofutama na RAM pour na développement ya secteur ya numérique na République démocratique du Congo. Lelo déjà université ya Kinshasa internet gratuit et koti basali déjà ba essai pour tes étudiants pe ba chercheurs ba ye ba bongo kozana accès à internet ya ofele oyo gouvernement na bango et pesi bango na ba édition elandi bokolanda ba réaction na bango. Bozele bele ya kolanda KNB News magazine ya liboso où il est en RDC et puis ça ramène des informations en continu na lingala d'une manière très professionnelle. Na mokolo ya lelo téléphone et comme moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, le boss ni makama mikana l'état na moka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone na ngai. Nzambe, papibile mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokosuka na batepe. Na suna mbongo ta? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na moso wana, solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service autobengi RAM. Registre des appareils mobiles. RAM ekopesa sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe awa na RDC. Potolo ngwana ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe iboyi. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozwa ba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM téléphone comme moninga solo. Ministre de la Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kiba Samaliba, Ayambaki, directeur général, il y a SCPT Didier Moussete, Oyo, Ayakiko, présenter plan d'action, il y a Sikaya Moussala, Obakosala, surtout pour notre front de sa idéologie, il y a fibre optique dans la République démocratique du Congo, Mobimba, pour le reportage, il y a Nathan Seta.
na cadre ya kotombola secteur ya télécom ya RDC. Augustin Kibasa Maliba, ministre ya Petentik, a accordé audience de travail na directeur général de la société congolaise de poste et de télécommunications SCPT Didier Moussé TP délégation oyo accompagnant qui est ezalaki séance ya mosala oyo ezwaki plus de 2 heures entre expert ya ministère ya Petentik pe expert ya SCPT nyonso pona ko détecter problème pe ko luka solution na oyo etali SCPT pe domaine ya communication à na RDC. Ça fait 1 mois que nous sommes réhabilités dans nos fonctions à la SCPT, donc il était naturel pour nous. Et ça lit déjà 1 mois où tu as tozongi na fonction na SCPT. Ezali normal que toya comme na autorité le lenge boyebi SCPT ezali ya l'état pe sur le plan technique tozali soumis na ministère ya Petentik yango toye kolakisa musala pe plan d'action nini tozali kobongisa kosala pona SCPT na mikolo ezali koya projet na biso ndenge na lobaka tango nyonso ezali kopesa na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réseau d'opérateurs pe entreprise de télécommunications ya bonne qualité oyo mboka na biso ezo mérité yango toye ko déposer plan d'action moko oyo ekozala de 3 à 6 mois oyo eko réhabiliter ba infrastructure na biso oyo ekosala ke tokoma niveau oyo tosengeli tozala utakala, c'est-à-dire kozala ba premier opérateur ya communication na territoire na oyo etali fibre optique réseau même sur ba accès ya internet. Bango bazali déterminé à kostilisa projet ya installation ya 16 000 km ya réseau fibre optique oyo ezomi grâce ya effort ya ministre ya Petentik Augustin Kibasa oyo a signé qui contrat moko na entreprise égyptienne Benya Aline donc bakalatie fibre optique et kozala disponible misala ezo banda. Des grands projets comme ça, c'est souvent l'objet des grandes négociations et ba projet ya minene boye ezalaka objet ya ba grande négociation pe ya ba étude technique kasi ezali en cours na ba mikolo ezali koya tokomona ke misala ekobanda dans 2 ou 3 mois misala ekobanda. Ministre ya Petentik Augustin Kibasa sepeli comme une entreprise oyo pour qu'on abiso ko ascenseur pe alaki ko soutenir pe ko accompagner SCPT na recette ya plan d'action na ye pour na ko tombo la domaine ya télécom a na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Ndenge ndobaki na bandeli ya édition na biso mokolo lelo Zoé Kabila oyo azalaki bongo gouverneur ya province ya Tanganyika ba destitué na ba député provinciaux mokolo ya lelo ba détail bolanda na reportage oyo ezali signé Nathan Siata. Gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila Mwanzambala azalaki destitué na ba député provinciaux au cours ya plénière moko eselemaki mokolo ya lelo jeudi 6 mai 2021. 13 députés sur 25 oyo ezali ko compter assemblée provinciale ba vota ki pona départ ya gouverneur Zoé Kabila pe gouvernement na ye mobimba. Vote oyo et se déroulé na absence ya chef exécutif provincial pe ya ba membre ya gouvernement provincial oyo ba bengisaki gouverneur pona aya kopesa ba moyen de défense na ye kasi aya quitté. Pona rappel Zoé Kabila azali reproché notamment na mauvaise gestion, détournement ya ba fonds ya province pe manque ya leadership lisusu azangi respect na ba institution ya mboka. Motion de censure contre ye na gouvernement na ye ezalaki déposé mokolo ya mardi 4 mai eleki pe lelo ba député provinciaux ba décidé ko destituer na fonction na ye ya gouverneur ya Tanganyika. Kinshasa eleki partout. Destitution ya gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila. Population ya Kinshasa ba réagir balobi que makambo etali Félix Tshisekedi te kasi etali ba députés provinciaux oyo ba pesaki confiance liboso ba longoli confiance yango bazali bongo awa ba oyo ba réagir na Kinshasa awa bazali bongo awa na micro ya Peggy Ilunga na Nawimpila. Problème ya Zoé Kabila ba longoli eloko ya liboso eza problème ya gouvernance. Problème de gouvernance, ça fait côté bango bazakuna insécurité zali vraiment chef de l'État lito inezola bate. Tant que chef de l'État lito inezola bate, bon batunya se bazo déclarer l'insécurité dans l'est, ya wana ke aluki moyen ke asala état de siège. Acha ba militaire ba commander nano pour te découvrir eloko nini mobulo wana elita ka wapi.
Joé Alongo Moussala pour te respecter ma chef d'État. Chef d'État, on va que tous les Congolais tous sangana, tous ça union sacrée, tout avancer moka. Il y a boy kokota. Bon après pour ça, sur chef d'État ndeni. Pour qu'on maka makambo ya calme, au calme ka chef d'État. Il faut y aller dans la répart, batia bato baza na union sacrée. Kabila. Selon les ont dit parce que là comment mais selon la murmure les ont circulé les seuls gouverneurs Oyo a bon si vraiment et si quand Yazali Wana alors je ne sais pas beaucoup de situer pour la mine pour la boga yini mouton beaucoup de wana à cause ça la malade même la salité alors mouton on a le préféré mouton on est ngobila et nous comment tu as sali mouton ngobila vraiment azana incompétence notoire ya kosakanate ne voit ta joie à train ça bati na tango bila pour d'aprenga parce que na moni ki abonisi Tanganyika na tali ba vidéo abonisi vraiment Tanganyika kitoko lelo ko Tanganyika eza propre même ko lika ki ça alors mais éviter beaucoup de structures pour l'anime eza soit eza règlement de compte eza état de droit eza règlement de compte parce que nous devons ça musala bien bon de structures dans le cabinet tout le monde a peu à l'époque il y a président sortant Joseph Kabila bâtiment sur le travail on a bazara même tendance n'a été donc comment évoluer à Kaka les députés provinciaux bangone batalaka ba loi provinciaux de pays le mot est échappé mais Eroya bangone bapona qui Zoé alaki nommé Joé il était élu par le député provinciaux et bali ba représentant légal il y a peuple bon on va répéter sur la parlement provinciaux la gouvernement provinciaux aussi maintenant ceux qui bango ça lié motion soit pétition pour que moi mais je suis salé moi diriger ça moi kokoso et bango ba pourquoi ba sali yango nous to yebi vraiment le contenu pourquoi ba sali yango mais ceux qui ba sali yango c'est parce que ba moni que ça ne sait pas Joé Kabila azali député national gouverneur il y a une province de Tanganyika bato ba voter qui est membre IDPCité ni ya cash et là qui ba député provincial oh voilà qui na LIA FCC car bango ba député LIA FCC ba moni que si masusu te et là chef de l'état za kunate Kabila na mboka oyo a travaillé qui comme chef de l'état moïbu ya peuple bagala qui na magistrature suprême manana ekokaki atiki ba o pe bayaki wana te po bale bande wa Kabila balekaki na façon bayaki légal ne ko so sengaka et pour la chef de l'état batuni yo o ya kasa ya longwe wana ali ndeka fachi to ali ndeka Kabila nani ne ba azad de situer awa ande nani ce qui concerne ça et le mobile te ma maginde côté o ezali royaume te sur la République démocratique du Congo et un royaume. Le pays, ça nous appartient à tous. Nous tous, nous sommes des Congolais. Vous comprenez? Et là, il y a un monté comme un bord d'habit. Congo, c'est la République. Bon, pour la réaction, ils ont patient parce qu'il y a beaucoup de Tanganyika. Il y a une nomination. Après, il va travailler pétro. Ati kali ba ninga msupe espace pour on a posé changement la mboka. Ça changement mboka évolué eza ba député provinciaux. Ba député à Tanganyika ndé bango ba komisa ki gouverneur. C'est possible bango ndé ba longola yi. Eza ku raison te ki ya koloba ki non je comme azali ki ya Kabila. Boso azali ya Kabila. Bango longola te pourquoi ba tout ba longola awa. Bango ndé ba nani Kabila so azali nani. Kabila sur le côté Kabila qui président à l'ONU déjà tika place là et les choses salema qui nous devons remplacer tout le relation à Kabila c'est le passé déjà et ça n'a rien à voir avec ma chef de l'état est institution mususu institution présidente de la République voilà ma miliki na assemblée provinciale les gens concernés même pas continuer à abuser baranati président Félix Tshisekedi mokolo lobi a solola ki na ba étudiant na ista pe na ipen lisolo ezalaki fara directement ba betaki masolo ndenge na ndenge entre autres réhabilitation ba université na bango pe surtout likambo ya wifi ya ofele o ba kopesa bango na suppression ya koteka ba syllabus na ba professeur ba détail bolanda na reportage au signé Naomi Pila lokola atiaka molende mpona éducation ya qualité na RDC
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a quitté Kiyemoko sur terrain mercredi 5 mai pour visiter l'installation Université pédagogique nationale UPNP et Institut national du bâtiment et des travaux publics UNBTP, accompagné d'un ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Moïndo Nzangi, chef de l'État congolais, a sola Kiyemoko na ba étudiant pe azwaki tango ya koyoka ba problème pe ba désirata na bango. Propos ya ba infrastructure pas plus tard que cette semaine, bateau il y a ba entreprise ya construction beaucoup na bango na site na bino. Bakoya kotala eloko nini ezali ya kosala eloko nini ezali ya kobongisa. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPN. Ekofacilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo ya na UNBTP, président de la République Félix Tshisekedi alakaki partenariat moko déjà envisagé na société Transco pour le transport gratuit ya ba étudiants. Pe atalisaki bango ete na mikolo ezali koya équipe moko ekokita sur terrain pour na koévaluer ba besoin na matière ya logement pe komema pe komona ndenge nini ya kozwa ba solution pe ko répondre na ba problème na bango. Kasi na masolo na ba étudiants ya Université pédagogique nationale, chef de l'État congolais a prometaki réhabilitation complète ya ba infrastructure mise en service ya réseau wifi gratuit oyo kosunga ba étudiants basala ba recherche pe batanga na kimia sango oyo epesaki ba étudiants esengo basepelaki makasi sima na bango komona autorité suprême ya mboka na biso na site universitaire na bango basepelaki pe baliki ete ba condition d'études na bango eko changer, donc évolution ya qualité ya enseignement supérieur na mboka na biso. Naye en voisin ezali sikoyo mikolo ebele nayambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa nayambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki baengagement banda wana nakomaki koluka bamoyen baengagement nazwaki etalaki likambo oyo ya babatiment bokozaki ngai qualité ya babatiment condition de vie ya baétudiant makoki oyo nazali koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. ezali possible kobanda kopesaka étudiant congolais bourse. Les autres pays na gouvernement ya union sacrée oyo ezali na service na bino. Donc sikoyo biso toza susu na excuse te. Mosala c'est mosala à la disposition de notre peuple. Pour juger biso sikoyo sur le travail. Opesa biso temps pour la disabino d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et Makambo et celle qui toko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Le journal international sans régime ezali lisusu nini mama Naomi Pila expliqué biso toyeba.
Les 6 mai, le lot est allé dédié Journée internationale sans régime. Journée d'origine anglo-saxonne initiée en 1992 na Madame Mary Even Oyo Aitangaka chirurgie ya obésité. Journée yango ezali na biti ya côté les na régime dangereuse pour la kotalisa ko moto nyonso azali na droit ya kolia sans que se sentir coupable pe komisa la plaisir sans kokoma esclave ya dictature morale ya minceur, c'est-à-dire imposition commune que moto soki aza kitoko il faut nécessairement azala mince. Lelo na 21e siècle ba régime alimentaire ebele ezali qualifié dangereux pour moto nyonso ami commissaire spécialiste dans le domaine ya kokondisa bato po ekoma priorité de priorité lelo. Kasi en cas de prise de poids exagérée luka okutana na médecin na yo po ayebisa yo nini okoki kosala, kasi kosala bisala sala te pe okoki komemela yo ba maladie ya ndenge na ndenge ndakisa ba gastrite, ba problème respiratoire pe bongo na bongo. Kasi éviter kobi pesa pasi na ba régime inutile, ko se priver komi bomanzala ya motu ezali discipline personnelle, kolia pamba te lia kaka soki okinzala pe veiller sur bonne alimentation na yo, parce que tozali na 3 types de personnes, ba o bazali mince de nature, ba o bazali moyen pe ba o bazali grasse. Moto azali mince akoki kolia sans problème, parce que moto azali déjà de nature grasse, il faut éviter babilo comme susu ezali déjà na graisse ebele kasi ya komi bobanzala te. Meilleure façon kozala en forme ezali kosala régime te, kasi veiller sur équilibre alimentaire pe salaka ma sport attaque aux marches de santé à quelques kilomètres et ko permettre yo o garder bonne santé na yo. Kokonda kaka te ndeza kitoko, mais ko bomba oyo ezali sans kokini na obésité ezali mieux et ko éviter yo pe ba maladie ebele et ko bomba équilibre ya vie na yo. Tika bi kopia zala yo. Kinshasa eleki partout. KNB News, chaîne ya liboso, oyo epesaka bino ba information en continu kasi na lingala. Tozali ko continuer ko offrir bino ba émission ndenge na ndenge bonzambe oyo ezali présenter la serviteur de Dieu. Héritier Luko JP, surtout émission Maboke oyo ezali ko beta makitoko na mwana mboka Rose Okito oyo yambeli biso chinois noir ezali ya koyinda mabe na KNB News. Bo s'abonner massivement pour ne pas rater bilengi ya gelingeli. Yesa mabe yumo ke nanzumi so yumo na ngwa ke tourner utilikele suspension zalaka bongo te na petit président na Baptista mbote sika zali ne ba le jour ngo na rep boye ba to komi na lia répétition ta mamu se kabenga chinois fa to tourner na lemba na si amen na za de na répétition o to o répéter na c'était na répéter pas président Baptista akati téléphone bengi ya modèle bengi Baptista ta président aya na rep mo ba 13 et 14 mais tellement na côté pestika na groupe président benga non te atuni ko to ba na ya bise te petit no mo chinois za na ebi to jouer année déjà tellement na zope temps jouer na été moi il na parlé boy akomi na rep boy abengi ba chef wa chinois oyo wana et wanda ba no test biso tabi banda marija na longo na groupe na nga mtano ke sa nzonzini mtaleki bino nyonso oyo na figure de star chinois o na ibeta ayo ko tatsika na groupe na mais muto abenga e waza vena ngai ya modé donc et ça là nga ba encourager nga bisingo l'équipe ba nyonso na minchu na kata groupe na nga donc vous en valeur makasi mutabengi ngai aza valeur makasi yango mona ye a pona yo mona donc c'est ça tout liké so ozui libaku o sala makamuni pe libanda pourtant on le na TV par exemple na Kenya so pese le mais ya modé ko benga yo maman se ko benga yo papa maswa ko benga yo ya de lo ko benga yo muto to aza facilité benga libanda za le roi international to beta léopard les alak ta to le na Kenya za trop local to beta pefkin reprendre c'est ça donc tout ça pour ça que nga robonga président robonga ka liboso na ngate nga penza to na bonga so na teba kino sikoyo baningile sikoyo ke leader ka ndi robonga pour aller déjà mbongo na répétition azolia kesi azolia tournage on comprend mais abo ya susu mwana évoluer pour yobi kaka c'est déjà moi ndiri mwana yobi mais
na minute vraiment tout ça pour ça que président formulé là bas na pe mitema so moni azuma occasion que ça le on est membre tika que ça là ça le kumu na yo ce que président mususu keto ezalaka comprend donc c'est ça donc il y a moins na bible ba chino ne faisait 3 babi ça aussi nzinya mon choro atasha spaghetti bela na mai moko donc so tini balé comme potopoto. Comment faire un bon choix pour le mariage? L'homme de Dieu ko début son sujet wana. Bon, libala eza mystère, torobela yango, libala eza mystère oyo nzambe, eza ko la pezel. Ba je oyo ezaka elongi na kati mais elongi oza ko panzana. Voilà. Est-ce qu'il faut ko sangisa forme. Mais ça va pas wana. Donc c'est un grand mystère oyo faut mutu à comprendre que seul le créateur ndala capable ya ko arranger des choses. Voyez, parfois tout a ko échouer pour tozolanda kitoko, tozolanda mbongo, mona mwasa landa ki mobali pona mbongo. Mwasa landa ki mobali pona azaboga, voyez, ala kitoko, albaka français bien atanga. Ba to be bazolanda un peu ba bloc alors que ce n'est pas ça ndeza ba vraie raison ya libala. Libala est un mystère moko oyo, et c'est très simple pour nous comprendre. Ce que comprendre yango, nous comme na moto moko atangi mai mingi na moto moko atangi te bako fanda ensemble. Et le na kati ya masuwa ya Noé. Lion nanta baba vanda ka place moko ba bundate. Ba bundate lote. Ba bundate. Parce que ba kutani na nyoka na nyausus. Ba kutani bazana kata ndako moko. De ba komi bazo bi qualité ya moko. Il faut d'abord ou interpeller au sala choix. Au sala choix na nzela ya ko sambo tolobi au sambeli nzambe pe orienté. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Vraiment. Nzambe akoko lobela yo clairement boye ke ser Mathieu mobana oye wana. Nzambe pe akoko matisa o posa na motema. Pose Mathieu posa na motema. Mafuta. O sali mlaki non. Yango. Le konde na mona kaende na so mona ye. Oui. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Vraiment. Batinos babana te ba lobaka ke nzamba lobaki na ngad. Non. Mutu mususu par conviction as une conviction à bali mutu le pe baboti bana baza ko vivre malamu. Voyez, maintenant il fallait na pluie. Amen. Fallait na pluie et ko intervenir la prière. Pe moi si wana fa za moto et puis na kati ya pluie kaka te mais moi si wana fa za moto to ka mai. Amen. Azo melisa pe batu. Et puis non seulement yo mais amelisa pe batu na yo. Pe yemo ka mela ka mai yango. OK. Eza batu mbele batoka ka mai mais ba mela yango te bango moko. Ko mela mai ngelo banini ko bika lilo bana nzambe. Attaque tuna chronique sportif na biso mokolo lelo bato ya Real baboyi ko cha elema ya Real ndenge ya longwaki mokolo lobi pasi pe mawa esengeli boyeba que awa na Kinshasa Vita a gagné kibongo FC Renaissance na mingete mibale na 0 mwana banga mokolo Renaissance kokanisa te lokolo betaki dering wana ezalaki vea comme ça. Tout à fait hein. Football Club Renaissance, encore une fois, Azalaki incliné na 2-0 devant Association Sportive Vita Club na derby à Kinshasa, Mokolo Lobi mercredi 5 mai 2021 na Stade de Martyrs après victoire historique na bango contre Daring Club Motema Pembe le 25 avril l'équipe. Fiston Kalala Maye Lende a inscrit les 2 buts ya match oyo moko na 31e minute pe moko na 70e minute pour permettre na Vita Club à reprendre tête ya classement provisoire avec désormais 55 points pour na 23 matchs déjà joués. Victoire importante oyo pour na ba poulain ya Jean-Florent Ibenge Ikonge avant ya ko affronter DSMP na duel mususu ya ba rivaux ya capitale le 9 mai oyo zali ko ya kaka na Stade de Martyrs. Kasi pour na FC Renaissance hier a ko affronter Academy Club Rangers dans 3 jours. Question pour na ya ko se positionner na classement. Actuellement, Azali ko compter 28 points dans 24 matchs déjà aussi à Betty. Na classement provisoire, Mazembe Azali classé na deuxième position avec 54 points dans 24 matchs déjà aussi à Betty. Simanaye Azali Bongo Maniema Union Azali troisième avec 50 points dans 23 matchs déjà joués. Kinshasa et l'équipe partout. Intéressant en une ou deux touches. Tokomina suka édition lelo, merci pour la fidélité na bino. Liboso ya caméra Ozaki Herveza Kakoto double poumon toujours. Papa Timothée Kaembe kuna na régime au sai ko sama kitoko et puis Nathan Siatane za na post production pe supervision. Nazalaki assister na Naomi Pila yepende azalaki chef d'édition. Bon continuer kolanda KNB News. Tozali continuer ko pesa bino information continue na lingala d'une manière professionnelle.
awa musala esalamaka ndenge esengeli po boyeba makambo nyonso ezali koleka na mboka pe bozala vigilant attentif surtout toyeba bongo kobongisa mboka na biso ensemble. Intérêt à KNB ezali que tout se développer biso nyonso ensemble mbote na bandeko ya diaspora surtout na bandeko oyo bazali kolanda KNB News na YouTube en direct na wifi ya sika oyo ba chelibino na université ya Kinshasa na pesi bino ba mbote bosala biso signe ceux qui vous avez kolanda biso pour plaisir na biso ezalaka toujours tous à la morale même morale. Merci. Réalité ya bana kino